problème moko na moni awa ezali makambo tomoni na parlement wana tomoni biso nyonso bilongi moko boye oyo topretandaki teke baza kaka bomoni bango tomoni bamari ange kokiana balambert mende baza bato oyo barataka te na chaque législature tomoni bawevini moleka toyebi te retuwa makoya moma nini puiske mbalo nano ye aza nano te bapapa modere tomoni babsence na bango tomoni léser tambo bazalaki na bafigure emblématique mais na bafe nominal tokamwaki ntango babengi Augustin Kabuya bato donc bagangi makasi Augustin Kabuya eza première fois na ya parlement mpo Augustin Kabuya na 2023 arataki azwaka te na 2018 plutôt arataka e moto azwaka ezalaki Kabuya et lelo Augustin Kabuya honorable député très puissant là mais bomo bosantaki donc Augustin Kabuya et appel na ye bato balelaki bis barebenga neti ye mais curieusement ntango tokomi tour ya VK Vital Kamerhe honorable Vital Kamerhe alors nzembo ebimi bima akobima akende wapi baponaki na bakongolo soni alaka te na bapoliticien na biso azalaki wana tranquille calme ayokovanda koza lisolo ala riaya bisi bovotaki ye mpa ayebaki ke na présidence akozwala ye te akozwanelaki député yango wana adembelaki ye mwasi apembeli kolete ya saint thomas moni matata mponyo te bato babeleli matata mais matata aluka komona matata législature oyo kolakisa biso barévélation makambo ebele nasengi kaka tozala procès te mais tozala prêt parce que tokovivre ezala mwana congo bolingo ya congo na ya bakongolais nde nalobaka na yo soki omoni te kolinga te bomoni parlement bomoni estce sikoyo na niveau tokomi wana ndenge nde bomoni plénière plus de 400 députés bakoti wana élection wana peut-être tokaka à 2 personnes Martin Fayulu na Moïse Katumbi to anile élection luvulu kadima viva kadima vanda na yo olongi etumba parce que la ministre oyo tovandisa des institutions très importantes ezali président internaute mbote bana monde entier merci ndenge bozali bele bobo mesano pour Rolanda biso la confiance vous peut à travers Tindika télévision Saint Thomas yo buka mona buka kokila à votre disposition pour qu'on puisse savoir ba sango ya République démocratique du Congo surtout na ma Italie politique ya Congo ezo kene ndenge ne ezo évoluer ndenge ne tika la personne na merci na bato basala ka ke bomo langa kuna na banda ko la bino Rabilema na bilili Junior Kapa ya la montage pourquoi pas refait qui sombe à refait la coordination nous ça bien match ça bien et qui toko rentrée parlementaire et salama gendenge tolobaki auto prometa ki bino yangona bomoni ba député o baza eli ba ye menef sabino vérité que plus de 300 députés quand to sakolaka baza bilongi ya sika bango nano ba ya ba député te et puis plus de 100 et quelques baza bilongi ya kala na ba surprise yo ebika donc sali format oyo monana gilobi wana bomoni babengi mutu na mutu et directement installer bureau d'âge eux a toujours piloté na patriarche Mbosso au dia kwanga donc na lorsque bureau ekoyaka je me souviens encore à sala qui sous bureau d'âge et puis il est en majorité ya Mabunda na Tambo Mambekwei c'est toujours notre patriarche Mbosso Yesus comme ta sala qui bureau d'âge et puis influence de sala qui comme président il y a bureau définitif il y a même biso titre qui est dans l'élection il y a 2023 donc évidemment bomoni et tout se retrouver dans l'élection avec comme président du parlement papa Mbosso et puis Baati azaki ko piloter Sénat mais particularité mbala oyo tomoni Baati atiki Sénat et parmi les députés Mbosso azongi président Mbosso ko d'adore yende mutu mikolo yo aza l'actualité makasi parce que yende mutu bazolo bela pour la bureau provisoire et puis aza accompagné na deux jeunes mwana ya Baati loko ebo ancien président Sénat Nazali on comme secrétaire et puis mwana ya Agé Matembo moko ya ba membre ya bureau ya Seni mwana nae Mutazali vice-président par rapport à ba âge alors bango baza na mission nini ya onde tolo bela awa bango mission na bango ezali revalider ba mandat et ya ba député et puis ko sala nyonso pour que bureau définitif evanda maintenant ce qui bureau définitif evandi nde
et bandi ce que vous traitez makambo so ya mboka entre autres makambo koluka président a nommé biso informateur na robeta lisolo makambo ba informateur wana kala mingi te mais problème moko na moni awa ezali makambo tomoni na parlement wana tomoni biso nyonso bilongi moko boye oyo toprétendaki teke baza kaka bomoni bango tomoni bamari ange lukiana balambert mende baza bato oyo barataka te na chaque législature tomoni bawevini moleka toyebi te rete wa makoya moma nini puiske mbalo nano ye aza nano te bapapa molere tomoni baabsence na bango tomoni les tamboye bazalaki na bafigure emblématique mais na bape nominal tokamwaki ntango babengi Augustin Kabuya bato donc bagangi makasi Augustin Kabuya eza première fois na ya parlement mpo Augustin Kabuya na 2023 arataki azwaka te et na 2018 plutôt arataka et moto azwaka ezalaki kabum et lelo Augustin Kabuya honorable député très puissant là bosantaki donc Augustin Kabuya et appel na ye bato balelaki bis barebenga neti ye mais curieusement tant que komi tour ya VK Vital Kamerhe honorable Vital Kamerhe alors nzembo ebimi bima akobima akende wapi bapolaki na bakongole bapesi mandat ke député Vital Kamerhe aza wana na parlement mais namoni na suka alobi ke bato bazala tranquille azolukaki premier ministre tenaki président ya l'Assemblée nationale, vraiment bon vouloir riete. Et puis c'est moi mawa. Mais namonaki pe Jean-Claude Bayende, candidat président de la République, candidat malheureux à la présidence de la République. Namonaki maître Constant Moutamba, candidat malheureux à la présidence de la République. Mais Moutoubenna batuba ganga ki koleka batutu. Ezaki Augustin Matata Mponi. Augustin Matata Mponi, candidat président de la République, basalaki kiri ke ba annuler l'élection. Maki ko siéger ce qu'il faut mituna pourquoi Matata Mponi ke mbango ko siéger peut-être oyeba kité Matata Mponi tia wele ko ke siéger wana likamwa humilité azobanga azana procès ya Bukanga Lonzo na mars awa ezozela ezoluka ye ya omoni Augustin lobi en tout cas azali les chouchous bato bele bakamwa parce que bato bele bandemaki te na kala ba ikiri na bango ba sala kutu ba quelque ba député na bango ba désavoué mais na mona kangine motema aurait be sonité bato baoleka baobelele Matata Mponi ye wana Matata Mponi moto alobaki akosiéger te Matata Mponi moto alobaki banine élection Matata Mponi mais lokola mbongo ya Congo soko ozolinga olia yango surtout ya l'état soni alaka te na bapoliticien na biso azalaki wana tranquille calme ayokovanda koza lisolo alara yaya osi bovotaki ye pa ayebaki ke na présidence akozwana ye te akozwanelaki député yango wana adembelaki ye mwasi ya pembeni kolete ya Saint Thomas moni Matata Mponi te bato babeleli matata mais Matata aluka Congo na Matata législature ko l'exception ba révélation makambo ebele na sengira tozala pressé te mais tozala prêt parce que to vivre zala mwana Congo bolingo ya Congo na ya ba Congolais na lobaka na yo soko moni te kondima te bomoni parlement bomoni est-ce que ce niveau to komi wana ndenge bomoni plénière plus de 400 députés ba kotu wana élection na peut-être kaka à 2 personnes Martin Fayulu na Moïse Katumbi toi ni l'élection le vunu kadima viva kadima fanda na yo olongi tumba parce que la ministre auto vendre des institutions très importantes ils allaient présidence de la République ils allaient parlement ndenge vandi en tout cas kimia ekoti na ba préoccupation ba moi mike donc côté parlement de vandi biro mboso abeti marteau na pas démarrer ma solo abopia le trait de la démocratie et bandi et ça c'est sur moko extraordinaire et qu'on traité makambo poesi là maintenant bato babimisa ki ba rumeur que informateur qui ngani bo aider bato ko pourquoi biso ba congolais tulika koko sana to kanabie parce que na moni frustré bato mususu ba côté mususu ba mususu ba komo bae et ba mususu ba kombo komo tambola 2 personnes tantôt c'est maître Jacquemaine Chabani tantôt c'est Jean-Pierre Bemba Gombo onde bangonde te particularité zakaka bomonaki basama lokondo nyo sobango bina bango ba député ba Peter Kazanyo sobango ba député ba Jean-Pierre Liaouni sobango ba député ce sont des ministres et au gouvernement donc baza censé ce qu'il faut battre bibonga na bango ya ki ministre ba ya kovandela et gouvernement ko perdre au moins plus de trentaine ya ba ministre boye faut ba ya parlement pour baza éli et que bisika bango bazala ki wana rejouer ba intérim neti côté ya sama lokondo déjà les ana le solo ba to ba beta te ba évoquer te
Jean-Pierre Bemba Gombo mutakwasime fonction ya premier ministre ti na moment tokozwa premier ministre asika à moins que chef de l'état lokola aza na pouvoir na ye discrétionnaire a changé mutakoyanime intérim wana mais pour l'instant na minute oyo lokola Sama Lukonde akomi na ye député elongo na bafifi masuka bango nyonso ki gouverneur nano donc na minute oyo eza nano bongo alors bango nyonso babendani bango nyonso bazali occupé, ce qui veut dire que Makambabu pia donc tout ça na niveau wana donc total mikolo ko ya la plupart ba ministres ba ko bana ko yoka na lisuste et ça le rôle moi vide moko boyeme il y aura des gens yo baza ba membres du gouvernement le rôle bango ba ko bana ko jouer intérim sans problème toujours na ndenge ya ko accompagner mokonzambo ka chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo autozober affectuellement Fati béton Fati construction Fati makambo. Maintenant, quand est-ce que Fati faut nommer informateur? Il faut que ça bande qu'on a besoin de parce que mingi ba comme ça ignorance raison na c'est ça la point wana bon comprendre nga bande qu'on a ba na poto ba na monde entier ba vrai congolais cher internaute. Donc l'air n'est pas si grave que ndenge bazo va faire comprendre bino. En tout cas ce qui nous bazana biso sungi biso ndenge azara toujours ko accompagner biso ndenge to kenda na ye kala mingi te mboko mona biso to bimisa gouvernement. Tant que ce gouvernement va intervenir d'ici mars ou avril, d'ailleurs, le gouvernement faut intervenir pendant la session en mars, parce qu'il y a une session ordinaire, il y a parlement, il faut le 15 mars, et puis le gouvernement bandit. Mais malheur n'a pas député au bazo siégé déjà, puisque parmi Bango, Motoko Sabino Tendambo Bakokwea, Ndambo Barouta, Ndambo Bakostilaki, Baya Okota, puisque contentieux électoral, et ça na cour constitutionnelle donc il y a un moment maintenant les députés nous sont dans l'ensemble provisoirement provisoire pour cour constitutionnelle là le PCI liste définitive à député ceux qui cour constitutionnelle la PCI liste définitive en tout cas ceux qui au monika cour constitutionnelle la PCI liste définitive à député on a ce qu'on banda sauter banda robeta tout l'économie na député l'économie na bonabo pour ba musune bozana kalate batation pour comment siéger déjà on est ba longolo pena maman on ndenge ba salela ngo mibeko yo o mona beno siéger quand on dit ba tout ba simba yo bimi député ba ba cour constitutionnelle kune kati o monika ba ko so bi papa télé mayo lisusuté yo bima o azaki libanda kuna aya kota ba Daniel Safu ba kota kandenge wana peut-être ba tout ba bosani l'élection tout ça dans 2018 bango bazako na au siéger te bango nde boyo kaka balalaka na cour constitutionnelle baninga bazako siéger il a fallu baninga na bakoya parmi baninga bakoya bomona ka mutumo wala mukale kaka mingi kombo na ya décidé comme ne Clément Mouza azaki député déjà aka au siéger tant ba trouble moko ya na parlement ye ba pasola ka veste boy na ba combattant ye wana Clément Mouza donc akomaki déjà mbanga na orgueil ayeba kiteke mopange utaka cour constitutionnelle le beta pa yena ba Jacques Goubal bazaki ja au siéger ba se trouve ba boka bango libanda bande comme ça ba kokota pas sali mandat de kira ba Daniel Safu donc ndenge bozo siéger wana ko sala na en fait itendeko ya na makambu ya qualité yo zana mutema likolo tension nanu pour le biba ko gipe ko ya débarquer yo mais au état informateur et ça dit l'article 78 de la constitution chef de l'état a le droit de nommer informateur pour identifier majorité pour que majorité wana ekobima na parlement mais quand est-ce que informateur a nommé informateur ceux qui va nommer majorité tout le président la majorité ça quand na parlement il faut présence de majorité tina sénat donc photo c'est la lisusu ba ça la sous élection ya ba gouverneur na ba sénateur et pas ya ba parlementaire nani ba parlementaire ya ba député provincial bango mutu ba wa sunga biso pour na tout ça la élection ya na gouverneur na ba sénateur maintenant na sénat ne to autant est-ce que chef de l'état za sous na majorité sous na sénat ndenga za nango déjà komona na assemblée nationale et na suka nango nde boye ce qui a se sentir que azana majorité té et que moi ça peut convaincu té constitution to libe ko mobeko likondeza ko pesa ndingisa na droit à nommer un informateur à kende ko identifier la majorité na parlement pe na sénat y compris dans l'assemblée provinciale soka kangi majorité moko confortable balamoko et informateur à identifier à ce moment-là le président a renommé Mutuba Bengi formateur tout comme a renommé balamoko premier ministre
Mais au stade actuel, botika bato baza la kimia, botika ba tension na ba cerveau bato za la kimia na ba combo ya ba informateur parce que au stade actuel, chef de l'État a coquille jamais qu'on nomme informateur. Pour identifier ba député provisoire jamais. Président a nommé informateur, ce qui va député ba commis définitive, c'est-à-dire que après arrêt à cour constitutionnelle, c'est en ce moment-là chef de l'État nabiso Mukwantombolo nabiso Fatine Beto nabiso commandant suprême a ko nommé Mutuba Bengi informateur moyennant ba député déjà définitive selon la loi. Donc dans le moment où bimisa ba komba batu nyoso kosa na yo batu ndenge to mesala biso ba congolais parce que toza na mo lokuta moko beza lokola ya robota ma lokola lisuma lokola soki ne to ngona so to kosité to ka bien te za rwanda yo congolais soki a développer mutema mabeta ta pe mal à l'aise chaque jour la vie na ye. Voilà pourquoi la ningaki toza la kimia côté wana total la misala ba ndenge ba côté wana eza ko landela makambo wana et puis boye ba ke il faut ba ko nombre ya 500 il faut ba compléter ba député au bazangaki entre autres bah oui bazo c'est là d'ici quand l'élection ça d'abord qu'il faut organiser l'élection la bas circonscription on a pour base on a plus de trentaine à députés il y a pour compléter y compris le chef coutumier au barossa la copter c'est qui est vrai n'andenge c'est sûr fondamentalement qui pour installer bureau provisoire et ça là bas député monsieur baza éli mais baza on a bamboka puisque boye ba que plus de 300 na ba ba to c'est ba tout na bamboka. Oui, que va voter au député mbongo sila la campagne azangi na mbongo ya billet pamba ya koya ki sasa pa ya koya ba session de bomona ki ba samsu parce que jour senior public ba ki 477 mais lobby bazaki une affaire à 400 ceux qui oui députés et plus de cinquantaine ou soixantaine ba députés bazalaki vraiment absent pour la cause. Alors tout le monde ba suspense tout le monde ndengezo le kela mais biso to souhaiter kaka ba député nyoso bonne chance et puis mention spéciale na honorable géré di Kala le Bayanzo na honorable Amis Makutano Junior Lukadi et pourquoi pas Augustin Kabouya et donc baza tellement belé ceux qui n'avaient pas ba combat boleki tellement belé en tout cas dans l'ensemble des parlementaires tout bonne chance nous avons nos amis nos collègues nos vieux tout nous sommes baza belé et biso souci na biso zakaka bota la sociale ya population ko lela mingi na kombo na bino na ba pesi bino mandat boke kuluka mandat na bino bomu yaki ba mayo ba pesi bino mandat bino wana mais ndenge beaucoup mandat boko benga bino bozongi ka bizalela kala biso pe tolemba bino te so boye sous to voter ka bino poto to na ba yana ba vota ba on est tout ça atala ka na mende pe de sous ba voter les sous député et si tournailler, alors c'est des choses. Bonne chance na Biromboso, bonne chance na institution parlement. Donc, Torobi qui m'a rappelé ça dans les bons. Nzambe Apambola, Asunga, continue à combattre la biso pour que plus rapidement, gouvernement, tout ça, nous bosenga, bossala, nous qui accélérer ma cambo. Pour Mamoussala déjà fait démarrer, batante zébélé, bato voter qui présent net na Kanda, donc va te veiller là. Merci na ba Congolais, nous sommes balandinga partout dans le monde entier. En commençant par celui qu'on appelle Rabi Lema. Nous savons que nous avons Junior Kapaya, Rifin qui sombe ya ba Rifin, na koki ko bosalate, Nicolette ya Santo Thomas, moi si ya Pembe, azaki nzinga, talandenge kei, tandenge sali bien, ndenge balobaka tandenge tie, kitorote, kitako. Ezaka bon. Alors, kolo battre la bino pambola bino, na mabota na bino, to garder toujours ndenge tolobaka bolingo ya Congo. Na ba Congolais, merci à mon vieux Tombakole Cha. Ya maman Laurence jamais rata. Yo yebi kaka. Et puis Kiki Kezong, Edi Kalubingandu, tous à la même esprit à unité, esprit à compréhension. Sans oublier ambassadeur Lukumwena Senda depuis Japon. On est ensemble, plein succès na ba mandat na bino. Nzamba pe sabino, pe mana bomoi. Ou pe ça on a grâce aux ala toujours vivants pour aux ala kazara, au mona marambango. Et monsieur Sidi, bye bye. Et monsieur Sidi.